Yo baneko mana danseuse ya déplique ya moi déplique abengana ki. Ah. Ba petit non ba face à faux ba pola kutu ya kosakana ti. Ela. Kaka pona ulanda. Ba bisite ya kaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Ba bibo moko mboka ndi mutekangi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ela. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka elengi kano. Biso bana mikeya kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka. Ozondi mapena pomba ni anciende mutunda sala onde. Te asalanga. Ko ba ko bengana kana sikra. Na mouvement c'est trop dur. Mais donc on est m'a posé na CVT. CV koya. CV koya. Pomba fulio aya. Te me pomba fulanga ta. Soit fula ki ngando yo ki meme na ba disque ne wa bwaki. Motonyo sona mokilo yo wasana mokonzi na ye. Nakana sikre na ye nkokorjani masona mboka Congo. Na génération yo déplique bomba de leader. Poza soda ya banga ke tumbate. Arrête. Voilà, merci beaucoup Nabandeko Balandio Balanda Biso partout dans le monde entier. Ah, na 3W. Donc ni Nabiso et site Nabiso Kitoko. Donc Oyobino tout Bolandaka. Donc bomoko yamboka, ça dit toi bomoko namboka. Biso zalaka bomoko namboka. Merci beaucoup à toute cette grande équipe technique qui a pu déplacer ti place nous aller. Balobi Moko le coordonnateur Bruno Bridge faut zalaka kaka. On est venu découvrir un artiste. Tu as découvert artiste Moko Boye. Merci beaucoup parce que vous avez la confiance. Il y a site Oyo. C'est-à-dire photo lingalaka, bon moko ya mboka. Photo za la rappel na bolingo ya mboka. Ndenge bilope bozali banda bo rappel na bolingo ya mboka. Sans plus tarder, tous un artiste na biso il va se présenter. On s'est présenté pendant bino ba na poto ba na monde entier. Bonjour Ndeko. Wa bonjour journaliste Gayara Mboko yo. Ah. On s'est présenté à Bandeko Baola nous partout dans le monde entier. Baïba, Kombona parce que ngala royeba. Je n'ai pris royeba, ba tibele pe ba royeba. Mais ba misupe ba royeba tezamba liboso mamona. On s'est présenté ba tout Baola. Wa ngai komona kana sika na animateur. Ah kana sika vraiment soda ya munene. Oyo bana poto fo baïba ke na oya et puis na oya na agressivité ya mabe. Pona oya pena mabe. Pona ba kanda mususu seke fo kaka na ko déchiffrer. C'est que nana kanda pena nazoya mabe baïba ke na oya mabe. Moi animateur moko boye o nana yeba ni te kana sikre mena oya. Voilà kana sikre sans plus tarder tout solo là. Yango toi bana mboka to za pena bolingo ti to solo. Wa parce que mission ndenge za boye vie na vie vérité la vérité to lo baka la vérité. Yango kana sikre parcours moi mukie. La vie artistique na yo ubanda wa parcours ya mambo ya musique. Kana sikre azapena d'origine moi na Bakongo. Na uta Bakongo na beta na ba mouvement belé na ba kimpese. Izapena bana poto musupe ba otalo pe ba pena ba susa ba Bakongo. Mais kana sikre ayapena ko se réfugier na minute oyo na njili. Et puis na azapena moi na yanjili parce que na ya bakala ya batongo na banjili. Si okoma na ngana banjili awa kana beta pena ba orchestre ya banjili. Mais senga ki kana sika il faut luko kese moko pema de kana sika kendaka un peu ko se réfugier papa manias de pliki ah na zala wana vraiment mais makambo tambola ki vraiment ndenge senga ki tambola te na kota wana ya mama na wagon ya ba mama na ba guerrier to koma wana to sala ba makambo to binisa batu ba soda soda kanga je kwa bana poto botala ngo to binisa ba soda mais et senga ki faut kota na masolo. Mais par rapport yo yebi ma musique Congo ndenge za bino bona poto bebi mambo te mais na kini ya ndema mambo tambolaka ba père na biso mbia ba leader na biso pe bazaka na mo ba keto na biso pe na makamu na mo ba makamu boy siko tozo koma wana wa parce que moi ba keto mo lobio siko faut répondre à la question na tuna wanga na zawana pour répondre yo mais tuna isa yo nga ba réponse isa nga vraiment wa pomba nuance déplique wa Yozaki animateur. Ouais.
likuka totala ba bengani en orchestre otoka ke ba bengana yo ba bengani na bango yo na orchestre ba lingi na bango yo souté na orchestre yo ndé komela on des problèmes pour petit frère na watika na orchestre ba masalo batika na orchestre mais yo ba bengana yo grand journaliste ko ba ko bengana kana sikra na mouvement c'est trop dire moi na njili awa ba image était kama ba batala même na ba net ba batala pour mania so boire répétition mona ba net kana sika ngayeyo ngam na boaka soda botonyo sona mokilo yo wasana mokonzi na ye nakana sikre na ye ngokorjani masona mboka Congo na génération yo dépliqué bomba de libère poza soda ya banga ke tumbate arrête bazobegeza machikwata bango bazobeta machikwata kana sika mtaboaka ngo sikolo reste pisanga pa na pozo ndimake ozondima pena pomba ni anciende mutu nda sala onde te asalanga pour dépliquer mutu sala yo grand journaliste ko loba teke asalanga oza bana poto azana baba Congo ozana baba Congo ba yeba ote ya beloko te kana sikremo bena baba Congo ya ba eloko bana osala na o ba jeba matungulu eto oye kisasa mbala moko pomba ya nuance mo comprendre que pomba ne mutu sala opoza na o mais kana sika ndenga za bwasala bilangata so maboko na nga ngoyo bana poto ba otala wa bilanga fo mona pena mo bambuma na maboko so bana chabwala bana nord bazawana bavanda pena ba chabwala menga na vana na ba chabwala ya bandule me ya bilanga te et puis ba kimpebola muta bi kimpese za village te ke oye wana boye courir à la raté totala ka TV mais pomba fulio aya mais pomba fulanga ta soit fula ki ngando yo ki meme na ba disque ne wa bwaki ndenga pe na za ba benga na l'orchestre ba lingi te yo bwaka na disque on ba benga na kana siga ndeni kana siga voka nde ba yo ki yango bongo me bana poto nde ba yo ki vo ba ko benga nango ba benga na yo yo tika ba bino ko wana yo ba po ko benga na te ba molimo moko boya ya na orchestre net yo yebebele moyebi na opeti te ya ngala ko yana ba ki bebele ba ndeko na ba bwaka ba bwaka ba générique ba bwaka na décembre yo bwaka pété siko eloko foye ba babanga mingi eloko ezala trop puissant na za trop puissant kana puissant na mama na puissant c'est yo comprendre mambo ta grand journaliste bana poto bo pesanga chance so ba prêtre baza ba dika oyo ba solola rande ti fe nanga tonto babachi le tenant du titre ya ba leke belé zo comprendre ba lela les poto ya déplique mais tonto babachi masa nanga zakalo aboka ya madopa aboka ye Zakalo beta. Batu bana ba CV oza na CVT. Obi? Ozotanga batu bana ba CV mais oza na CVT. Mengana okamwa. Zakalo oza na CV. Mengana soki yo koyebi sanga bo. Ya mado abeti ya mado ba bi tout le monde en parle potes et le bela kanimboka. Exactement. Siko kanga mboka ne loro mongo tie ba yebi au place mongo tie. Exactement ya bana poto ba pesa ngata. Exactement ye. Mais c'est on ndimi muninga seke muninga ça va. O non ndimi ndeni. Na ndimi ete me na lobby oyo yo lobby. Que azana moi CV na déjà pour l'instant t'es moi CV t'es CV nga siko na benga au moi CV pour moni pour na kolobela ba fe na biso ba sarbate ba sarbande bana ba CV na mboka oyo te to longola ba sarbate na génération na yo na génération na yo pour autres na 3W bomoko siko to lo na génération na yo génération na yo nani oyo monaka ke otali boyo moni ke te makambo eza o penaza animateur ozo sala makambo mbo eloko ta makamoni nyozo lo pas na sérieux ko o meno e biso sérieux ke eloko te pour l'instant makambo yati pour l'instant bana poto nan to moni pena makambo te bazo bwaka ndenge tozo bwaka pour l'instant na to moni makambo te mais masana o gari aza pas déplique a boaki na ba grand animal ah tio lo mwana ba gari ona bandaka lati to album nini yo so boya baninga sena yo to so boya mais déplique a boaki disque ye mongo to bina kembo ti baya ba bina kembo soki bazaki danger fallait bango ba bwaka ngo Cédric Yamado alekio te alekinga na eloko te alekinga na nini nini oyo zelakisa ke Cédric Yamado alekinga ezande chance pesa meli abeta pa Fabrice kunzaka do pa lekio o alekanga na ndeni kunzaka diembela ba diembela na kini kuto eloko te yo na kini obi na diembela ha na kini kuto diembela ata yo ki de yako ko kena bar mo boto ba yo ka muta obi na diembela ha eza eloko te na ni plata nini ah ke ba mutu mo ba ba dringi ne bela ba kuti ne bele aye ko bua ka pe na mouvement na bino pe bozo ndima yeah oh ya so oui
aze logo ta sukonga lobby hein comme le lelo soki pomba ndenga bengana on orchestre soko lobby ke te obi ga ba mabea o ba mabea bana poto ba Hollanda ni mato poni ke ba bengana on orchestre bana poto ba Hollanda ba bengana on orchestre polio c'est là ba soupçon c'est là ba soupçon parce que makambo za mingi na ba wenge wa c'est là ba soupçon yo ba no beta tour pas mutu moko boye azaki pe na orchestre pomba monika yo za problématique a bengana on orchestre ngaba bengana ngati ngapa depuis ki mto bengana ngati na longwa olongwa orchestre bicho longwa orchestre za nini bicha liboso na longwa orchestre depuis ki pomba nuance po bana poto ba yeba mingi boulot to salaka esenga leader face à l'impe franc na ba mission na ye si on a affronté na sanda ki ngombe na affronter c'est kaza mingi souci pena ya ba play il faut ba sala makambo ezate et puis tant on le ba bobana poto ba oyoka et puis bah omona par rapport ya nini disque bimit animateur nini abwaki wana so dia na minute ba koza ata 4 animateur et là faut ba ke petit na ngape wala ninga za wana ti lelo non petit frère on a dans l'actualité l'équipe on abwaki wapi o be disque bimi yo ka petit so ka bwaki yo ça l'orchestre o be petit za kuna me petit abwaki te petit abwaki te bana poto na ebita so boyoki petit na nga zega boyi na disque abwa mais yo posolo ba trop masano bo butane petit abwa zolo ba ke bo butane masano bo butane tabwa fusée de guerre na BCBG ça va bébé zebeta oh mais zebeta na chance na ye parce que yo miyo ke la mamate ko na te nga na mawate bana poto ne ba olana na ebiki ba prêtre tout o ba hotel à bord oyo o aza mwana bino te à bord na play lo ba mamate oh bon on a plein lo ba matin de oyo mwana bino o akolanda émission oyo ozomba kana sikra azoluka nde chemin c'est que bah oh on a nos sous-tanga yo so mona bango danger ka pour banda na place moko boye ndeto lobi masa na fusée pour monier pe mena souverain bina dama yango zo beta lisolo master na ba chabwa ah wana azamasa wa azamasa nanga mais yo sko nengo zo luko ke nango ndeto tia ye yo yebi omoni vi na sefa bwa ki bébé et petit na mboka papa chéri lelo akoma kosenga ngolo webi ke papa chéri ba jeté BCBG nande mo boyeke bana fani o net yo ba bengana na orchestre de plique so za na BCBG et puis le boka te ba bengana yo pe na BCBG mais eloko wana zo ba bene ko bengama nga ba bengana nga pa de plique webi lekela nga na ko sote lekela nga fora nga na longwa pa de plique mais ba bengana nga iti na ba soupçon ba wenge oh c'est pas 100% la vérité na ba soupçon ba wenge mais wenge so que sengi net na minute so ya ke do wenge mabe yango na esa pe ba na poto ngana na orchestre te pour l'instant ko kite bon ya mnendo ko na pesa kutu makambo de gars na kokite ndenge nini yo so ka cri oyo ngana utso bwa ke lo wana et puis tu ba lekio bazali te mutaleki nga kuna ati ambulance bazawa yo na makambo yo ke tanga ambulance na makambo yo na makambo tanga pa ambulance na makambo non ba tu bola na biso c'est-à-dire que il y a so boya ne ba animateur tout maintenant que on m'a posé na CVT CV koya et puis mikolo pe souffler na Bobby Ronaldinho ya fait na biso orchestre vaza na banjila zo ki petit na ekana sigarete donc on boire na orchestre ba orchestre oh de mais problème ta est-ce que veke sina na oboya ye na kina bon on sengala la chief na ngaza derrière la caméra to tonga mom ki to micro na biso yo wa na tuno on a tout na yo ya mamba solo ba poto ba la wa où ils a forcé émission wa yo bana ko mana danseuse ya déplique ya moi déplique a bengana ki ba petit na ba face à faux ba pola kutu ya ko sakana ti est-ce que ba poto ba ki ngai oh ba petit ba pola kutu loko ni date pas déplique to beta makambo na biso jibi yo ke beta maso ba petit na ba pola abimisi générique abano beta ngona ba bar ya site donc ba bar kaka non mixé wana ninga na yebiti wana pena par là pena na yebiti yo wenge ngokoka oh mena okoka wenge oui pa bobi wana na bwaki cleaning beta zogoko beta ngaye Simba jongo zimbe, wazanga na jodo lele,
lila lesiki na mimi chikeva na zape mwana bato zwasko mawa ya boye na bwaki kuna merci beaucoup général mais na epena mabeti oui ça force na epena mabe na epena mabe moko ya moka 3 moko ya moka c'est-à-dire c'est moko na monde entier yango merci na patron nango merci na mon chief ozo sala ka to sala musala bien kana secret peut jibi lelo soko sali évaluation ba animateur nyonso so boke coupe du monde ya animation wa on est là ka 5 animateurs tangela na ba kombo na bango oyo oké na bango boke défendre mboka na drapeau mais pour la question là autant a 2017 ça ça nika sikona mbula ba benga wa ah nga ba benga ni ngata tike loko yo nga ba ko benga na ngana ba okese wana te c'est la tunika na salon nini ko na salon nini pena na mériter mamba boy te nga ba ko benga na ngata na ebiso ndeke question no poser nga pour na pena ba bureau bazana on a tuni bango o toza na nini loko lobi na alobi na nga bureau na nga ya lobi na nga ke za 2017 c'est que question au fond na zongi ça ya c'est que na faut ya na décembre ya nini ya 2018 tango ya ndesko na comprendre ce qu'on a ta soit né oyo animateur nini non no tout net wuti oh te na monité oh bon OK ne coupe du monde mon te na monante Bill Clinton ça va oh te ve azala na ça va ve abwa na bien mais ve ko boma makambo oyo ve tanga komina mama ba brassard mugo boy mais oyebi ke master na obo no kolala na ye pali moko chamba oyebi ke ye akoma capitaine kasi yango ndesko nazo yebisa yo c'était que Yamada c'est dit Yamada comme capitaine na ndenge c'est dit Yamada beta ni na léopard ni oyibenge mo akochaka ye ata awa na njili so tuni ba petro tu baza ya ba bureau na nga baza awa o bale na kifuma beta te yo ke che capitaine nini wa eza mamba ba capitaine to souhaiter nani na to poussa na boye mais poussa na oyebi olingi mamba poussa na fort il y a encore force o lela ngo mabe sikona tuna wa yo ko animateur l'orchestre aba bengala ba zui kaka cri moko boye na kata cri wana ba boa kio kaka na staff na yo mto boa kiti oh mais wana pour risque à moi c'est orchestre te jamais au moins tu pona pomba boa ngai na sécurité ngata on a que ça tester na kota ki déjà depuis ki ba kangi déjà générique na bango na sécurité wana o simba te wana oh yoka to ke no mba te malembe na bien pour sécurité nengeza wana tiare bimi yo ba boa kio na ba bureau na yo après sentir que préserve to aussi maman qui simo boina ba mayonnaise to zonga jusqu'au bon na liboma o mikimelo avant te mamba ba gwa ngane na bona na za ta obanga mamba ba ça va douter oh mais net makambo na zo ibisanga na yebi yango ta sensibilité oh exactement mais faut to yeba ke oza TV batu ba Holanda biso te sensibilité te batu ba Holanda biso ngana ko beta lisolo mo boy teki oh na yebi na ngate mamu na beta na TV mayonnaise na déplique boke simba kisi oh menga na yebi yango ta yo monique ma belingo ya oh menga na zala na bango na makambo wana te tangu yo zo tuna mamu ya kisi ya wana ya bango so bango bazala na ngana na ngota et puis masana o gari première fois ya tester atinda batu na porte ba benga na yo ah menga ba benga na ngandeni po yo yebi no ko boira ki oyo soda ya munene o me ba soda mingi bazala na armée yo siko osko soda ya makambo oyo nanga tozolobela c'est que biso pena toza ba soda oyo mobuto yaka na bango banotambola pena na mbuma moko pour depuis que la micho à l'action que aux à la canne sucre aux à la thé au moins te ka boki kembo simbi na ngo ouverture ka yango ne mutema mabeka sita waseli nini nakumi yoka te nakumisa ba Robino te Robino pas boire na disque na ye na oyebi ke ba yaya wana bazalaka na pe ba boire moi trop siko ça na onga poye te na lobi na shomi azawa grand animateur abin ça po anika yo kolinga batanga ba kombo osepela na eloko wana makasi
est-ce que nga pena ndena za bona ko fana na obeta lisolo ka ke kingande yo vai no na ndako bino ezobeta na chana nuboye ya yo ya uti ba Luanda ome ya yo ni yo mdozo ba beti chana nuboye ba uti ba Luanda akende ki Luanda ya solo yo mdozo kwa pwana ngango te oyebi te na yebi ngo te ko ela ngamba biloko wana te beta masolo na ngai bana poto ba Landa ke kana sika ndenga za boye ifasa makambo Ozomwa obo moko jeune Bruno Sawana toyo kana bien de ko na toyo kana me yondo skozo ke na ngai na ba el mo boye so la mabe shomi na ngwere grata animateur ya mboka oyo o meshe yo na parler na bino bien na parler na bango c'est que yo zala na ye ozomwa de boye zemona partout obi chana nu boye ko chana nu boye sigo chana nu boye est-ce que ezana meilleur cri chana nu boye ezana lieni ni na ndenge to beta masolo ya kana ko yo sano ba crité yo sano ba crité ba cré belo na na sano no kesete ba cré belo na na ngo OK o moni sko elo kongo pesa ba ngo chance basa na OK mais yoka te papa na OK ndo orchestre bona kenda pas de moi jonga na kenda pas de plique ba tonga ba daye wa yo mtolo omoi si non orchestre ba toli ba daye omoi si vinte kange ayana famille na ye zosko ke ça la tête c'est Sylvain Zekanga ayana ba famille na ye ozo boule ayana famille na ye na buaka et puis to bimana ba mbila mtu ba sécuriser biso bien ba arme bazo bimisa animateur aye ko sala te mais il paraîtrait pe yo boya moni wenge yo boya wenge olinga kokende wana mais omoni net wenge yancho na père biso toi na bije memba ya wana ba obwa ba koto wana pe abwa pe ndenge yo tanga ba kombo ya batu ba ya nini temela na tanga c'est que yo pe ndenge za bonne to za boye ndetso kombo mona ba kombo wana ndete za boki moko to sala au publicité ou comment to sa publicité ba batu animateur ba batu chema ba leke ba ba CV ba ba disque ba musu ba ba car CV nini yo animateur nini na car yo tangela nga na génération ya kana les créateurs tika yo lo bisaba buzo bako la danse tika isama kamna ki moko bo bundela ngo kongo mo bimasko ya nani petit okuta dans na quartier latin petit ni kwa utaki pas faire rigoler Mr. Lova presse ba mbote belé aleki yo po abwaki pa kwa yo pena voix wana pena ndengo yo kinga nena bwaki lo mwa biloko wana ba mawa wana una bwaki yo ki te na yo ki je na prino c'est pas la potero yo ki est yo ki yo te ya yikane mama lelele papa kana zikra ngoya wo ayi mukatuka munu na bwale makweza na munu Kinshasa mukatuka munu na bwale makweza na munu Kinshasa mama yo kiteti yefuta kate buka mapeka yo buka bayaya tobo siko merci beaucoup osala ba cri te kana no kata ba cri na moi musique comment nga oteka cri ndeni pesa tanata poso beta na orchestre moko boye pesa tanata na motoko ko kenda orchestre moko boye o beti na studio moko izaka awa pembeni moko boye o ngoza posa wenge moko boye déplique moko boye te netu mama déplique ko beta on shooter po monde tinga c'est que mama déplique le bina oya ntone sauter page pour netinga na bona ko vanda sous-de na penser que fona beta pas leader moi biso lelo toi pe na ba famille o ezaki bana poto ba hôtel pe bazomona pe kana sige mo ya famille nzala kanda kusomwa ya famille nzala kanda zoloba na écran voilà merci beaucoup na ukatinga na sisita c'est aussi ça mais na sisita voilà kana secret après avoir mambo tout ce soli projet d'avenir les amis projet ne zaboye kana secret bana poto kana sika na parler pour l'instant non orchestre nanti mais na bokelo au membre il y avait na Bobby Ronaldinho ya Michel Kessler on a ebisa kibino wana Michel Kessler Bobby Ronaldinho na boki ba biloko bien na pesi bino pena ba mawa o singa ra animateur fa pesa boyo kango eza wana mais pour l'instant kana na parler yo va na parler prêtre o sepeni na petit na okana sikra leki na okana sikra ya na okana sikra na nenga lobi na mission oyo za na mutu mo boye ke omoni ke voix oyo fo ya kovanda na orchestre wana
contacter nga numéro na nga eza 089 45 089 50 54 65 007 089 54 65 007. Ouais. So benga sanga bien so pour nous soutenir. Art oyo ngana nango sanga bien et sanga vraiment bien. Voilà, ba dédicace ba mbote pa bato tout balandio. Ouais, ba mbote pa bato balandi ngai ezalwa Moïse Lumane. Pote Moïse Lumane kana sika yeyo. Kana sika yeyo mwana bino. Yeyo pena sokoza wana au sentir déjà boulot oyo et ça la bien soutenir nga. Pour na pe moko ya famille ya momi na yo. On appelle na kota na famille na yo. Sylvie Nzekange Boyika. Maman na Kandesi ya ba Jason ya ba Ibaye. Na ebite ya ba mamisa. Baza wana ba pesa kama makambo kwa. Eza logola Pichu Chibia. Pichu Chibia zo Chibia. Pichu Chibia na ebite kana sika yeyo moto ya makambo. Na pesa toujours makambo ndenge ezalaka Élysée Bikanza. Élysée Bikanza na ndenge moko boye na zawana vrai chéri ya ba poto wana. So moi kolimo yo ya peka artiste pour aller kana be miswa za la propre et ça bien. Et puis oyebi ngana mwana mpa Kongo a. Moi eloko moi munoko mboka et ça bien. Rapidement tout ça mabanga bon au beta sala moi eloko comme ça on va chiter. Aimer Lobalo et ça bien aimer Lobalo. Kana sike so ozoma collé ça bien pené sur la biso pena frère. Flori Lubaki. Flori Lubaki na ebi que j'ai ça normal. Et puis pour na ba Kongo. Zendo mandumba zizole. Kodole kudia wando ifa ikila kudia wando. Aya kine ya. Bagato bala malungwe. Passe ba mona kiari. Mara ngonzo. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. La bande de Gonia sur Bolana et partout. Et puis, na boire, il y a un biso moto za anete. Il y a Christian de Cornes. Eh, Christian de Cornes. Il y a un biso. Et puis, ma petite oise belé. Petit na biso berba. On a pas bureau ce qu'on a au boire. Willy Swag. On a pas petit na sala na bango. Kevin Villa. Voilà. Ah, Khalifa, na habité. Ah, yo, Berba. Merci beaucoup. C'était là l'artiste Kanasik au Azabongo alimentaire au son du groupe. Il y a depuis Pomba et Nuance. C'était un réel plaisir. La poto, donc Balobi, Bomoko Yamboka, 3W Bomoko Yamboka.com, Babi, ça dit site Moko. Accord bridge, il a évité la personne parce qu'on façonnait dans Ojibi, la poto Batala. Merci pas, Bandeko, Tubolana Bisso. Merci beaucoup. Dans l'India, Takaza depuis les États-Unis, Babi sentir Fimoro Bouyabia, Yaswag Tosola, Kane Tosola Rati. Merci beaucoup à Tony Kimpioka Bling Bling, le producteur le plus avantagé. Merci na Pacho Yves Pacho, petit frère propre. Je pense que moi je vous retrouve avec une autre artiste, Karana Smeno. Ça dit au moins Smeno. Tous les solo, tout on a bouquet, tout solo bouquet. Combat alliance. Ou bien un artiste non mais tout solo kana ne moi bien. Voilà, merci beaucoup na mère na biso. Ah ba bengana nga. Biso na parler. Nde mo ba bengana kana sikango ya o. Biso na parler. Mère na biso maman. Sylvie Nzekani. Maman Sylvie Nzekani, c'est-à-dire ressentir des courtes jambes bombées chargées Mikolo non sentir vélocité dans les marches quoi. Et ça biso bien. Voilà, numéro nanga et ils ont affiché. À Montréal, les a affichés au bas de votre camo. Ben, on a la pote à boire à terre, Christian de Cornes. So, la muta pote. Non, le numéro, on a faut rappeler la pote. Numéro, on a faut rappeler la pote. 089 54 65 007. Na bika na bino bato bo soutenir na biso ba pauvre animateur, ba pauvre musicien. Tango yo ki petit na onenga zo boire, tango yo ki leki no onenga zo boire. Ebayaye lutala mambwe. Je l'ai dit quoi? Bomoko yambo kebinisi bango biloko bya sike biloko bya likolo. Biso bana mikeya kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka. www.bomokoyamboka.com. Yolanda yango. Lolanda télévision yiki mvuka kimosi. Tolela ka ebele tola na radio bomoko ya mboka. Radio télévision bomoko yamboka. Mudingala bobatela nga bolanda
la télévision Bomoko. Donc, il y a l'Isanga. Je l'ai dit quoi? tosalela bomoko ya mboka toza na kati ya Kongo Père, mère, mboka kaza www.bomoko ya mboka. Donc, Muki Kongo batela ngayiki mvuka. tolanda bomoko ya mboka Idio tulombe betu mukusande télévision de Reni. Je l'ai dit quoi? Télévision de Reni di betu. Radio yoyeni ibetu. biso bana mike kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka. Ila. kaka pana ulanda Babisi te yaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muteka ndi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. po bulanda ka bomoko ya mboka Ila. bomoko ya mboka zibeka na bela Eindi na bomoko ya mboka. landa bomoko ya mboka Bomoko ya mboka, elengi kano.